Chikeva akufi abelaki asalaki crise ezalaki penza nini yebisa biso penda toyeba parce que o akufa na moto mokete nazalizemi motema découragé so tuna moto nzembo ayebisa yafa so kelinga vita dikando natikali na rien c'est Dieu yembi formation pe publicité ba ministre tout le monde appelle 216 pe en moment pe so beta te école pe chango mononge école école il fallait pour dire école à faire ego là tu sais oui parce que école arrive à l'ande on a yébi quand tu makasi on a yéba déjà jour à libos jour à suka on a na kutana binaye ezali le 28 juillet passé ka au moins passé oui le 28 juillet tu as une marche de santé il y a ba warrior qui pour la préparation il y a double stade des martyrs oui ils a dit l'église dans le 11 ou bah on est là qui on compte oui Zaki a annulé oui tu n'as pas annulé à reporter encore il a dit ben là il fallait pas Barcelone sous le mot René Lobi avant na stadium t'appelles et salamate que puis pas encore yemba te abagzi nuance abagzi ba jazz on a pris ma laissé qui pour totine pour nous acquitter ton déni maman ototine bien souvent yeba ngo bien souvent yeba totine ba no yeba te pour les gars venir on va financer da comme ngo o kimango mais quand on a eu mon union Abraham appelle si méconnaissance na famille à Chikeva c'est-à-dire na kamwaki tu sais que on déni Zaki na ya kabeli au chapeau oui Zaki bo fandi na ye sibitement oyo kaye Nous avons souhaité mes condoléances à Tiki. C'est-à-dire, na kam, je dis, on a tout malili. Na si pour répéter mignon Abraham. Depuis mon problème il fallait pas le belo mopé et salami. Bon, tout le monde a monsieur abord pesa mon visa, fallait pas le loba pe salami, c'est mon toit ça salaire. Pour te bien, c'est en France faut pas voler ka fallait parce qu'il y a un monopole. Un monopole au bateau en Belgique, c'est-à-dire ouais ma cause en Belgique. Na yepe mimi. Oui, mais il y a à la na mutuka. C'est-à-dire à marché qui moi muké na sima kota mutuka. Tambol na ye. To comme vers Pascal Atiti. Moto chapeau na lati oyo. Chapeau na lati. Ba komi fali pour pas oyo. Ntapesa nga ye. Ana mongo fali pour pas zanani. So pour la on la feature mais c'est quand nzembo essayer mama ki déjà pourquoi ba créer nzembo na bomi balete René so pembe na fali pour ça ka remix. Ya dekana degré pas souci. Moto yebi bosola na ye. Na moto yebi bosola te ya deux poids deux mesures. Comprends c'est-à-dire na yebi minute Chikeva. Tout ça ba sentiment muso bilongo susu pona ba funda mutu te ba kisa na bureau marque wana ndi ngai. Tango kombo ya fali pupa en plus obanga na opété. Comprends bango na kimé lo mo obanga ta en plus mutongo o a découvert net mundo tutanga na classe qui a découvert la mouche de fleuve Congo c'est Diego Kao. Qui a découvert l'arène c'est fali pupa aigle. Pardon? Fandi wana yepa za laki wana. Zoto makasi. Alors ce qu'on est bien normal, tellement malaise. Non. Wana kutu ya kolobate. Adi aza bien, atende mafali aningani ningi zalaka. Zalaka. Yawa. Arrivé na yepe na quartier la terre ça là qu'il fallait passer la mise en disponibilité que ça là que c'est la droit chez. Mutandi maba zo faire na quartier la terre c'est fali. Oya zaka chef d'orchestre. Ye oui, parce que c'est le Mumba. Après ça indépendance indépendance en 1960. Mais fali pour après ça indépendance en 2020. Ah oui, nani. Oh, bon temps bakanga musique na poto, mutako fuma musique na poto na 2020 na wa beta Kiko Arena. Oh, c'est quoi bon? Ah non, tika ndeni tozana yo. Les autres disent que fali poupa mikolo ya nzembo la bien mikolo nini 207 Alexis Mimi Chikeva. Pona likolo nzambe na si awa eza papa na biso Fatih Beton na simanango za fali poupa. Ah bon c'est pas faux na simanango la nani. Ah manan gouverneur à ville. Oh nasima fali nasima ya l'été zanan fali Banangola Gemidor TV Kenya Bosso avancez Gemidor TV eyena kama kitoko eyena makambo ya malonga ba comédie nyoso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba musique nyoso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyoso tuto dusara awa is a super canon is a super barbara is a kusara makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusara musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement tout tombe le musala
tukende liboso aligo bemiswe kitoko bamiziki ya kitoko batiyedre kitoko nyonso tu ya kitoko izane Gemidor TV bukandi musika te abonnez-vous massivement toujours one let's go. Les grands archivistes, je te salue depuis quelque part. Mon boss, c'est le bien anniversaire à la Mbingazo. Mon boss fait sa position. Tokina, on est déjà sa promesse, on a déjà dit tabana quoi à 500. Merci beaucoup mon réalisateur. On a une grande madame tu l'auras hérité matin. Et ça a vraiment bien ma casse pour ne pas monopoliser ma parole. Hérité matin, les grands réalisateurs font voilà nous vraiment platine côté déjà et nous Samba Kokwa Bawario. Bonjour. Ah bonjour maman nanga Olivier merci live. Tali moi ce commission nous a des fois t'es. En tout cas mes condoléances d'abord. Ah merci Benza, merci maman. Oui, beaucoup fait les Bavariens pendant beaucoup fait les Bavariens porte dans le monde beaucoup fait parce que beaucoup fait dans mon qui était pas Bavaria. Alors vraiment maman présidente au Bayemba pendant la repemenya fali pour pas. Tout là tout la monde qui sango. Bimeli biso brisque que Michike va accoucher. Abelaki asalaki crise ezaki penza nini yebisa biso pendant toyeba parce que accoucher dans mon qui était. Merci Benza maman pour la parole. Na ngalinga logique na linga vérité très bien ngalinga te kamo na yebi te na bana yebi kamo na yebi na bana yebi te non c'est à dire soki na lobi na yebi maladi mama kufi wana na kosa très bien c'est à dire na yebi te akufeli nini salaki crise benini soki nini wewe na yebi te ponga na yebi kanzo tumakasi pona yeba déjà jour à libos jour à suka ongana za kutana binaye ezaki le 28 juillet passé ka au mois passé oui le 28 juillet tu as une marche de santé il y a ba warrior qui pour la préparation il y a double stade des martyrs oui ezaki le 10 na le 11 ou ba on est là qui on compte oui ezaki annulé oui tu n'as pas annulé à reporter comprendre c'est à dire toi tu marches tu marches dans makolo banda échanger article ngasa na suka ngai epe mimi oui mais il y a alaki na mutuka ni a marché qui moi muke na sima kota mutuka tambol na to comme vers Pascal Atiti moto chapeau na lati oyo chapeau na lati ba komi fali pour pas oyo ntapesa nga ye en président de minute keva toma la baba yibisinga wi mère yona na nini akoti na mutuka pona ndo luke na moni sute akota mutuka na yeti wana mutapesinga chapeau ona lati o kuma fali nda pesa biko ba warion oh zeba chapeau na apenga des chapeaux OK apenga des chapeaux na to marché na ye tu to komi na kingasania tu sali carnaval sur zuba moto ba mituka netu kineti na salle des martyrs en plus tu es sous tom to lungwe wana salle des martyrs tu es qu'on a siège place ba communauté warrior basala ba réunion na kanna wana na staff bêtise kindobika fandi wana yepa zala ki wana mtoto makasi ayo soka ne pe bien normal kama malaise non wana kutu ya kolobate c'est-à-dire aza bien atende mafali aningani ndenge zala kaka wa c'est-à-dire tu accepte na bisoté ya wele na pas na makamba ba course belé ndenge sala voilà na yo kama ndenge lobby pour bena journal lobby na kota ki pena internet c'était voilà na une répétition il y a Mignon Abraham Abraham Aurélie on te salue tout fait ba warion ça veut dire toujours il y a la peau ça veut dire na studio na ye studio na studio on a tout na répétition na in 3 mais quand on a eu mon Mignon Abraham appelé mes condoléances na famille à Ntikeva ça veut dire na kamwaki c'est ça qui on dit Bozaki na ya kabeli au chapeau oui bozaki bofandi na ye sibitima oyo kaye ni abo mazo souhaiter mes condoléances à Tiki c'est-à-dire na kam c'est-à-dire okinza to malili na c'est pour répéter Mignon Abraham c'est-à-dire na mitu ngamuko pona fane ngamuko tufane na secrétaire ya Mignon Abraham ti a déplacé na tikali wana c'est-à-dire tona yoki on a malili très bien so moi pena ke tama tana podium na ke Mignon Abraham akufeli ndenge nini eza ndenge nini soki ye obeyete mais on a zongé ndako na ko fungula sur internet vers 23h00 et au moins sur minute qui vandi atiki biso c'est-à-dire oui souci ezalaka na moto omoni ya deka na degré na souci moto yebiye bosola na ye na moto yebiye bosola te ya ndenge mo ya deux poids deux mesures comprendre c'est-à-dire na yebi minute qui va pe aza ami na nga ya Facebook
OK. Comprendre? En plus to solo là na tu peux to solo là kana yi en plus atikenga susu atikenga sabi parmi bato batikeli biloko nga pena na kati. OK. Atikenga ba chapeau o mibale ba kuma fali pour. Comprendre? C'est-à-dire na ko ki passi tant na koti, c'est-à-dire malgré biso na mibali to le la kana kati. Na kati ya motema voilà. Na passi pour vu que l'on a ki musala, ki musala te. Pour ils ont warion moko fibologie il va faire les mamans na ya warion. OK. Au pena aza mutu apesa rapide l'information minga ba warion. Maman bango aza na mort ça dit ma vendredi ba kuna samedi. Ah bon on a matanga warion na bino moko akufeli na nkuto ba kontite mais minute qui va akufeli susu. C'est-à-dire parmi pe mutu ya komela pe minute qui va ba message pour c'est ya ba warion ils rappellent fiboana. OK. Akufeli maman. Mais ba warion bazaka ka batu mais baza pena ba soda mais na moni su ye moko fibo ako azu su na page na ye atie su ma ministre qui va asangisi ya ye na maman na c'est-à-dire vraiment que ça vrai warrior ça va continuer c'est-à-dire ça l'a biso pena passer on a besoin na sala effort encore lobi na sala mazai makasi ya boité ti na zonga ki wana na besoin de na sala effort ya ko kabola mawa na ba warrior mususu en plus na famille na bango ndenge on a côté super passe na mtema makasi passe na mtema vraiment makasi comme na limite qui va kotika biso ya mpwasa les autres ni kama makamba rimer etambolaka soki mutu ayeba na kaza ki célèbre akufi e barimer ekokozanga te les autres ils disent que Fally Ipupa mikolo ya nzembo la bien mikolo nini 207 Alexis Michikeva ça de mutu pour raisonner bon c'est que Bolim ça prend un terme fou. Il fallait pour pas avoir minute qui va. Est-ce fallait ça famille minute qui va. C'est ça. Mais fallait aza mundo qui a bon marabatu. C'est ça. Tout ça ba sentiment muso bilongo susu pona ba funda mutu te ba kisa na bi remarque. Wana ndi ko ngai. Tant kombo ya fallait pour pas en plus o banga na opété. On va bango na kimia ilo mo. O banga ta en plus mutongo o a découvert net mundo tanga na classe qui a découvert la mouchi de fleuve Congo, c'est Diego Kao. Qui a découvert des arènes à Céphalie pour pas aigle. Pardon? Qui a découvert des arènes à Céphalie pour pas aigle. Muto a découvert aigle nani arène. Oui, c'est ça. Non, ya papa. Et c'est sûr les qui n'a venu au nord bandeni abasala bateka au pire. Il faut encore na tuna au pire. O les gars qui n'a venu, ça dire c'est matero. Yo ba betelo, yo ka ba ba mona ka fleuve té. Baba miso ba lega mona source. Mais ko kawa ya découvrir yango. Très bien. Vous comprenez le Congo? Depuis na moni sac. Pour aimer le gazan na kati fona fungola sac. Fona découvrir le gazan na kati. C'est qui a découvert la mouche de fleuve français Diego Kao qui a découvert des arènes à Céphalie pour pas aigle. Bon, tout le monde le lo papa Emery Patrick Lumumba après cette indépendance en 1960 mais fallait pour après cette indépendance en 2020 ah oui nani oh bon temps bakanga musique na poto mutako fuma musique na poto na 2020 na wa beta diko arena oh si babo ah non tika ndeni tozana yo ça tika na ouais mato sola oui moto pena azonsi musique na poto c'est fallait pour patong baba bureau national c'est ba Lumumba pour fallait pour battre pe na musique pour le pour musique ezoki na poto ba lo ba papa na biso ba yana biso ba salaka oyo bakanga musique et lo musique ezoki na poto ba tazu ba visa c'est fallait parce que muto bongo yo kaka bo osukoli na yo ou beta mpo sukoli pété ou baksika ilamba ou mon actif lo ba fallait pour muto sagi desa ya musique desa etc les minutes qui pour blanc juste photo funda batu ba fui pour commencer la bon hein faut funda yo oza ko salir mutu un peu bon do salir pe nani pour les colonnes na si awa eza papa na biso Fati Beton na simanango za Fally Ipupa bon na sima na sima le nani au manan gouverneur à ville oh na sima Fally na sima ya l'été zanan Fally oh non na tuni fallait on combat gouverneur à ville chef armé tonné na gouverneur ta wa bi colonel na l'état c'est-à-dire l'état on na sangisi na ba gouverneur na kati na sima na c'est Fally Ipupa OK bon on va appeler problème mo ministre bota ou même député mo za problème pe be Fally pas le belo mo pe et salami bon tout le monde ba miso ba bo pesa mo ba visa Fally pas lo ba pe salami so moto za salaire poto ebi c'est na France faut pas voler ka Fally parce qu'il y a un monopole un monopole ba tenir Belgique c'est-à-dire ma cause en Belgique c'est-à-dire eza moto azana au moins moto azana makambo c'est-à-dire minyo la kan facilité très bien bon OK eza bon ndeko na ndeko na micho yo za ba yaya
zamba ya mais soki lelo ozana makambo lelo soki mutakufi na famille ba zelo très bien so ebisanga soki wana esingani omona lo kwango c'est-à-dire que comprendre makambo te bon moto azana makambo yende ba pesa ki makambo très bien comprendre nyonso ya mabe ya ka likolo na ye moto ndabela te ngana uti kokufela deux personnes en famille akufeli grand frère na ngai na salure vile nanga cheki sembo na Serge lui mene pe na kimia Zabudi oyana chami balé akufi na février lecture à la ninga na sima Christian Golo ayo kufa na décembre février décembre comprendre vraiment so qui nazaki na makambo o lelo ba succès ba danger le banga banini koka warion mutu azolekisa bato encore nazaka na makambo te nazana vélo te moi ba tabenga ezate yango to tika ko salir mutu c'est-à-dire to la fier na diamant na biso na or na biso na coltan na biso ça fallait pour pas aider oui to yo salir mutu o bosana o salir congolais OK comprends il faut être fier to bote so oza na kola ni oza fan ya musicien moko songolo musicien moko songolo te musicien no encore na zana makamte abaksa ni prière hein monsieur nini wana te ba musicien tout le monde appelle 216 p en moment peso beta te école pe chango monenge hein école il fallait pour dire école à faire égaux là je sais déjà école à y parler et lui oui ça va école de bina du bien école de bina déjà ngot il pas comme école na bien ba misu bakamsanga yo mona otangati pardon yo mona otangati mais au moni moto suit diplôme okita poudre so yo tangati so tu poudre di ote a otele muninga so o école neni fala sanchik sanchik pour y avoir bata école so yo so la quatrième primaire donc le bango te ngalinga ko cracher moi respect na mikolo moi respect na ba leader voilà mais les gars na okatanga te sinon yo abi mi école parce que bien so ma benini bien okatanga te ya ko tanga pe mais assisité si petit ba metse ba luka ye le bala wata pe la biso est grave fa biso ko tanga te se école ndetanga yango ne makambo ngai te botu na waze quoi ba fena biso waze quoi c'est-à-dire alors maman musu esala makape salami OK bon yango to lo bakate ba musu tu 207 okita omata adoke wapi c'est 207 c'est 207 maintenant ba robot na ba boye na bino robot ba biso ba ki bo booster image comment dire mais comme mara kolomo ko des jours ba 1 million et quelques de vie kasi ne magamu ko ba ne kasi boostage te na fali zo booster ba na fali nanga nini c'est-à-dire bango baluka ki nini baluka ki to bimasa bango nzela mo ko komika so fali oh ya kini wa beta conseil place mobo yeso ka kene Lubumbashi abiye pa ya jour wana on te baki no wifi ezaki na ba sans marque wana comprendre c'est-à-dire yo lingo bizaka nzela na biso poto ba tontala yangi combien de filles akobe combien de filles poto tala ka po bokabola ora pesa mu connexion te très bien eza bande ko musuzu asoma ka megate ayebika place wifi za rabida code donc musuzu bacha code te aya fandika na se wana yi wana komika ta bango bandanga ngame na kwe wana na kwe wana la wifi yango papa fali pupa aigle baki no wifi très bien pesa mu connexion te tala siko bloko na bango tala siko 207 c'est comme là 2 millions et quelques trucs 3 millions OK 3 millions oh le basali featuring na René Loko oh tozi eza culture ya mboka na biso en plus eza école ana mongo fali ko pazanani so pour la ça la featuring yango mais c'est quand nzembo essayer mbama ki déjà pourquoi ba créer nzembo na bomi balete René so pembe na fali pourquoi ça ka remix tango eloko eza malamu to mona peti jaloux ikinaka eza makambo eloko malamu ndi bazwaka OK encore il y a qui malamu il fallait pas baxer non sous lui René Lobi avant moto na studio m'tapé et salamate que puis pas encore yemba te abakisi nuance abakisi ba jazz on a pris ma laissé équipe autotine vous nous a quitté ton deni maman autotine ba biso ba yeba ngo to biso yeba na autotine ba no yeba te o le kana venir ngo bia finati da ko monango o kimango o le kina venir wana o sa la ngo biso to mona
félicitations na nani Bercy Mwana. Ah moi en tout cas oui. Mais tout team. Ah on était dans notre team. OK. Tu vas chaka ba ça est feu. Eza effet ne demande ka fait ba o ba tina ko effet o ne te fait sur auto team de eza effet. Bon, fallait pas passer encore marque. Tout le monde a marqué genre ba mana auto team. Ba tout le monde ba presque ba Céline Dion ba mana auto team. So ça ba faut chanter. Eza ne manque. Ya koyeba ça dit que ça va le côté yembela ka miko ba bendelo singa wana ça dit singa esimba bila mwenwe ngumi singa la miko sangi comprendre koyeba so bi fallait boyeba te auto team so fallait na moto koto yo beta ebisanga pardon papa na biso Koffi Olomide na papa na so we ensemble na musique na pena koyeba nduli na makambo nani wana hiyo Koffi Olomide oui connaître ka EP ayebi musique mais soyo azo panique ya Fally Ipupa Aigle pardon azo panique ya Fally Ipupa wa mo pa sonya mbeli on a eu biso vérité to académie to ba mise balungu ba kiasa l'académie aluka fait na biso Eric Tuti lukelanga mise mo asa na beauté ayebi ko lata ayebi ko bina ba kende ba luka Fally Ipupa ana kasi ko tayebi ko bina voilà merci ayebi ko yemba ayebi ko bina ayebi ko lata asa propre comprendre bakena ba luka Fally Ipupa Aigle ya sala bon ba sala transfert ya ba sala transfert Fally Ipupa sala transfert boye ba pesa la tu vois que Fally Ipupa na quartier la terre quand ça la test d'accord asa test wa nanda ko danseur na kosio kena académie kena ka kate on ba yaka ba meki na koyema akozala ayekoli koyema na Fally ozala danseur nini ye moko tano avant ko ta quartier la tête na talala tan oya bango ya bana quartier tika rumba Oya Lobaka, Abi du Cap la Merveille, champion d'Afrique et des Caraïbes. Yango le etikala, le pays salam. En cas c'est à quartier rumbe etikala, so beti Fally Ipupa, talala tan au monde Dieu boya Fally ezali. Vraiment. Comprendre? Le loyo Fally efesi makambo. Tangu asali ya no sa test. Taba memie pa mopao na ndaku ya mopao. Ndaku ya mopao. C'est-à-dire mopao wa métier. Na muto ba ne kolamba, na muto ko busa profit courant, na muto ko kata ba pelouse, ba koi ba bandiko seka, ba bandiko bina o Fally Ipupa asepelisi mopao. Mopao bonana émission mopao yemo ko loba yango, muto asongisa en vie, o kaza en coma. C'est oui. Ah wana ba faire la ballon na ba. Fally Ipupa yi. Ballon na ba wenge maison mère. Wana ba faire rigola ballon na ba maison mère. Azana na maison mère c'est pas ça qui est c'est ça. Yeah. To baba msuti. Yango to loba. Arrivé na EP na quartier la terre ça là que Fally passer la mise en disponibilité que ça là que c'est la droit chez. Muto andi mo ba faire na quartier la terre c'est Fally. Oya za chef d'orchestre. Ah ye oui. Ba to ça la mutu mabe alngondi matin. Batu na yenda ndima. Donc frère gola benga président. Abenga chef. Abenga chef. Abenga chef d'orchestre yakidani. Qui? Ato kicho mati. Ndito lobaka wenge 4x4. Mais ouais abenga JB président. OK. Comment na bengo stop ba changer sendeni. C'est pour ça ngoti. So pour ça histoire ba changer. Oui, so ba changer ata o kicho mati Fally Ipupa azaka chef na ye. Très bien. So tali photo mo boye frère azali na ba alors si boye. Fallait simba boye. C'est le côté boye faut yeba musala ko kima musala te. Ota photo mo te. Na photo mo téléphone na. Na ba ke frère gola ya ko corriger Fally Ipupa la quartier la tête. Na nini mutabazwe ya kozwa na nini? Fally Ipupa donc tout ezaka na quartier la terre on fait rigoler yaka ko remplir trop wala ba pesa ba nzembo yebisanga pharmacie na insecticide wana ni ebeta yesu siko yebisa ba pesa ba nzembo siko yebisanga yaleki ba pesa bango ba nzembo album moko so yebisanga to nzembo matanga to na pharmacie pardon nzembo matanga wana yango to amape to beta pa minute ki vate safo dans le nzembo insecticide oui na pharmacie oui insecticide nzembo matanga les amis motema découragé so tuna mutu nzembo ayebisa fa so kelinga vita dikando natikali na rien insecticide yo mbi pharmacie pe publicité tu veux pas créer non moi koko ba exaba yango to lo ba mususu to ba mususu ba lo baka to sala ka débat oyo Fally na faire pour toi Congo très bien mais pas boka bango so libanda na mboka mo on benge petit Fally de Beauvant pardon on benge petit Fally de Beauvant voilà faire rigola
Petit Fally de Bova. On a biso. Yesu na lola. Petit Fally on a ça orchestre. Félicitations à Petit Fally. Quand on se là manga on a sali félicitations. Et liboso. Et pas ça l'orchestre na alongo na pe alongo warion to azaka wa. Aza warion, aza warion. Babimisi Fally pour apesi mutu na mutu chance. Très bien. Mon papa bon peut papa na maman na boza ta mo to mona amemba tu ba poto na mutu ntuzu dit papa na nga sampayo. Grand chanteur moko yo ayemba yemba voyage mais pas commenter so yebi sanga so Fally Ipupa aye bisi ve na ye na me moko très bien invité na arena tous on va pas battu yebi sanga oyo yebi orchestre nini oyo ve moboye oyo orchestre président mobo oyo yebi o amema ta camarade na poto Tracy Kutu moko Tracy Kutu mutu a diriger la page batia na liste c'était mes camarades ya leader na bango amemi Tracy Kutu a siliki la leader wana Tracy alongwa point ngeza alongwa pas faire Banangola Jemidol TV Kenya liboso avancé Jemidol TV eyena kama kitoko iyene makambo ya malonga ba comédien nyoso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kale ba musique nyoso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kale nyoso tutu sala awa is a super canon is a super barbara is a kusala makitoko makasi bande kunangai baba de yo njinga udusala musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement tutombora musala tukende liboso aligo ba miswe kitoko ba musique yo kitoko ba théâtre kitoko nyoso tu yo kitoko izane Jemidol TV bukandi musika te abonnez-vous massivement toujours one let's go l'initiateur c'était Yontinga ko pesi badon na este wana mais aza ko continuer ko pesa badon pe atongi be call so yebi sanga mutu ya bon ata yo fingi ata lobi Fally azabo ata sali osimba te po ba mona ba Eve yo ba oleki Fally nani ba Eve ne ko oleki Fally na belle voix la musique à l'icône papa Lutumba papa Lutumba ye moko olane ni misota lobi akumisa Fally jibe mpia na kumisa Fally we ranson même ye moko papa na ko faire le milieu comprends tout ça la ba sentiment ko ganga et ça te voyez très bien comprendre c'est-à-dire azana voix ne la première ce qui alto ce qui nini Fally Ipupa ça la deuxième déclaire na ya ça c'est-à-dire nzembo Fally o rythme o fa ya oyemba ba rumba Fally oyemba mais o Fally o memena musique urbaine musique alibanda ya oyemba ngoti ba na Côte d'Ivoire ba te même rythme moko au moins mamche bima vraiment na ba ivoire ba bi dendo dendo mafuni ma dendo yoke loko yo loka mame ça va tengo yo finga blick in tonit mais yo côté ce qui blick in tonit na yebisi yo tika rumba te o comme so beta ba deni mama tikela baba innocente double discours Fally Ipupa baki ye ako défendre musique tina suka ate abeti rumba ate musique ben bogangi abwaki miso mipiku yani pour set rumba so aba disque na bile bosomba o beta na sinep bana musique banda ya Congo oto yebi ya papa na biso wana mutazwa disque d'or ya vra par fan et ben la pesa ba disque d'or na ba Château Rouge pardon et ben la pesa ba disque d'or na ba Château Rouge bon yebi ngote ma sole za wa et ben félicitations à Fabou Gaz Bena ayela ya Fabou Gaz Bena félicitations à papa na Fabou Gaz et ben il a besoin de ça na 555 000 balais sous la lol bon tout le monde a pas salut l'homme de ça la fierté Fabou Gaz félicitations na banze monna na yo qui c'est bon héritier Watanabe c'est bon bon ya malamu to le ba héritier Watanabe basali mabe azu ba communicateur à faire réunion c'est pourquoi au balongo pour na ya récupérer bon ça là mabe na neni to za makambo to za eloko tesko epsanga yebisanga siko ne fait concert na bino ya Bordeaux et comment rideau sondeni ata yo mona bosa ko to no question rideau neni concert à Bordeaux comment rideau rideau bokangi bayana be preuve Fally Ipupa ko ta rideau na mamona a ochete boponi ba alors soki ba rideau poni ba rideau ya jour à concert
Bon bagage mais jour ba son dit il y a rien de samedi vendredi toi comme ça toi balance quand ni bon ça vidéo mais biso tout ça la vidéo na bango na Genève bon mona ba rideau ya vendredi ba beta samedi ba debo tout ça là tout ça là ba debo tout ça là on pour tout ça là comprendre fali pour pas abimisa programme tout ça programme tina 2025 mais bango bazana na programme aze la fali pour pas so ka tiele ne duté to beta les 7 ba calendrier pour ça na téléphone kangana c'est-à-dire ba calendrier des alliés mais bango mona ka aze la ka calendrier mo to beta les 7 décembre entre le 7 décembre to ba concert ba décembre on comprendre au moins bango ba lukala jour pour le mettre à la faire na fali na nini on le gani bon accès qui a formé ici avec très bien on le gaz on le gaz fala fulo ils ont la correction oui le bien fali c'est faire si ba minyo bon lelo a ça bon ne kala mingi te oyo ka ba chance tongo bon ba petit fali wana petit fali ba lobby ba fali ça ba faire ba fali ba petit fali ba gaz mawete au moins ba mambo il y a d'autres na minute yo otie nani na DJ Momboshi vraiment DJ Momboshi émission à suivre moi émission à suivre parce que quand ba wayo ndazo se déchaîner et ce matin on peut kuna zo balanga que TV za rangwa fona kata parce que plutôt quand ba wayo ngana ce qui me choque de retirer ici za kaka conquérir faire ego la DJ Momboshi kokabawa to continuer pendant prochainement la resa la nini yo lia ka mbila te c'est ça et beta et c'est nje mon ebet DJ Momboshi ça dit yo na bisi problème nga bisa ka bandi ko mususu batunenga kokabawa yo pantalon ya munene na wana osuma wapi ça dit pantalon munene nga bomona nina na makia ka wana tika ça dit pepe kala atikela ngati tant batu so weleli biloko ya ndako asukola ka tanda na mir na nega wana na ba kole bilo na lungola ka wana na makia ka ça dit to bien nga koko ikoko za pona boité comprendre mais tant on a déguisé na komi koko ya na koko ba warion ça dit na za koko ya jeune boité na za koko pene ya koko et on a déguisé toujours on a besoin d'engager non on a plus de 143 89 55 79 163 89 55 79 163 na pesi ba warion so mbote o balingara na pesi sous honorable Soulé Kaoka Zouzou na pesi mbote pa honorable Fiston Coloqué c'est gagné la merveille na pesi mbote pa champion Bakole kamiti to préparer comme manganaye c'est-à-dire il vous a bien makasi ninga betare le mondial mutana États-Unis ngape na la rito na ibe abeta ninga mélange ya tout ça va Bakole félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, les abonnés fidèles de Gemidor TV, là, vous comprenez, nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. Bébé Kenda Sango. Aujourd'hui, on est même pour la vidéo qui est mon affecté. Il y a un pour le sujet à Mimi Chikeva, Wazali, président Sabawari, on est surtout à Tikakibiso. Pourquoi tu es solo, puis à Makambo est concerné, fallait Patara, tu as Maki, vraiment, grand warrior. En tout cas, ça lit bien ma casse. Un grand merci à Bati Mozala, toujours bon se scotcher. Pour la Kolanda, Aurélie Vangou, big dédicace à toi. Béni Amba, Aurélie Vangou. En tout cas, je te salue. D'ici là, Fontaine vous montre très bien. Et bye bye. Oh, l'initiateur, c'était Yontinga. Akanga Masolo. Chérie de la chaîne par excellence.